histoire au balobaka lisolo ezarabia yo lakisaka we ranson nda commissaire na salon mais ya double la keti na chambre ke cuisine na bimiti na plafond on a prophétie à ba païen prophétie à ba païen nzamba mona ka motema mutu na bolinga mutu bo bana otuna ye yo ndene ngoluka ba mito ngoluka mari pa ba vie que se passe là qui papa en bazala qui pourquoi y a des panana émission elle là ayamba qui comme frère par matika songa de monde wala matina tondité mati fufu la bakisanga na tonda docteur abaki na liebele parce na liebele te ba nombre ba boule na rodaye na poko yo sani siko témoignage bino mbale témoignage sili yanga na zo akanza azaki na baso na tangi bato na mi balé lobi mamso mona ba kowangana bazaki bat mi balé Elliot rassemblement populaire ya Bandal Biblos le Foucault qui connaît la vérité. Papa bavandi sibiso ba ba foot non net ka frère père za contre ngaz to vandi pe kwani boza bana famille pourquoi bozo na bing sibino skona ndenga ndako ya bwala na veki fire vandi ngabi ye azamu tema benanga balobelier wera onde ko ba date c'est pas même so che we check te ba deme différence à koyemba ngazaki tout terrain. Donc, le fondateur, c'est Masela. Parce que tant on a dit, tout ça, na Masela. Fondateur, on a dit Masela. Et puis, Neti Bélix. Bélix Foum. Oui. Moutasala qui pancarte à Liboso. Moutasala qui m'a solo. Bayebi, il ne faut pas changer l'histoire. On va faire ça, on a des leçons. Nana Bandaki Congo. Oh, Mutabandaki Congo, Albert Diego Kao, Nabuzoba. Didier Masela, fondateur, et Mebouanga, co-fondateur. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. Non. C'est tout. Jibem Piana, président. Alain Makaba, c'est lui qui s'occupait pratiquement à côté son Nassima. Didier Masela, il avait la casquette. Il y a eu fondateur, Didier Masela. Et Ouera Son a dit côté finance. Masela, vérité na kaka. Na le kuta na ye nzamba komona. Et Mebouanga, vérité na ye na le kuta na ye nzamba sanini akomona. Stop. Nathalie Kaka, bayembisi mpela, lokola mpela ela bon banzembo, asoyon soki wapi, apese faveur. Ayembi, un bon chanteur, atie ba voix katikati, c'est bien. Ngana pe mekaka. Ngana na landi jibe, na landi. C'est que bazwa mpela na idée na yo. Te na idée na ngate. Na ebite, ngana tunaki jibe ke petit ngazo jibe na petit mo ayina banzembo banigide. Pesa wera banzembo pili wera, ayebisi ngaba. Na ebisi Bedel, pourquoi n'a invité Marie-Paul, Bunda Kaka, un jour, et au Simba. De l'Ungo Bagano, il y a l'Obinanga, Sikoyo, côté Wana. N'est-ce pas, c'est la faune nene. A gagné la coûte. Ah, il y a un lobby. Quand lobby Kaka bon, mangue to memio me Kaka Oyemba. Évitez Wenge. Eh, à l'Obinanga Wenge d'Abinanga. Bon, après tant de ceci, damage est lié. Mais comme il veut m'avoir un damage, il respect à Beningabi. Na gangi loka na nenga ki fondateur pour ba masa ba compléter mais yo za mot pena ko gangi lo pende ngade na gangi net ko na pesa ka mais zala calme malembe tu diatila langa jalo balanga yangwana ça bon ta ton numéro dans l'orchestre tout ce monde to yebi valeur na Bandal ba masa pe bazoya musa to ko fa feka bazo prendre mari pour la zo embaté mais bando ki bazalaki. Zana na clan Wenge na binoto kozarana mutute. Naza suna master te, naza suna pena mutute. Na piano arabien na bino. Te, ya za bien mais abenga nga pete la malade za roya. Ayebeka na obe. Bobula. Bula benga nga jour na bimi. Abe bon, abenga pour la salaki ma petit aspect. Après mutali boso ami ali boso ye. Enta tunya komi bon, tu selecte mais
Bon, c'est déjà. Ah, c'est bien. Nzambe vraiment ça. Yem ta ben. Weranson. Ah, bête ma solo mususu. Comme Jésus disait, papa pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Andima va na kuruzi pour bino boza la bière. Bon on aurait bon mélange la bière, bon mélange bon sala ba tapage. Est-ce que vous yebi? Là les boy Jésus qui a joué la le monde c'est moi. C'est mon père et moi. Établissement Mati Kasongo. Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comme un petit aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Mati Kasongo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Mati Kasongo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo à solo, ezongi en direct de Mati Kasongo. Is good, bakoyanga noye ba jaloux Mati Kasongo. Zongi se lengi na internet. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue déjà dans votre émission Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, stylistes, peintres, modélistes dans cette émission. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir un grand de ces pays, un grand de ce monde ici. Il s'appelle Roi Pelé Achicha Belé. Cela veut dire que carton jaune, couvre-feu, bandimi, batutu, basabona déjà, kala déjà na El Paris, Wenge El Paris. Aujourd'hui, on va lui recevoir, on va parler de tout sauf rien. Balobi Mikolo, Marie-Paul Roi Pelé, Azongisi Wenge. Azongisi Wenge, na top, Azongisi Wenge na masolo, Azongisi Wenge na makambo pour ndire et monte bosanaki. Donc dans cette émission on va parler de tout sauf rien et puis sa première fois na pena yamba le roi Marie-Paul Milby Otorosola nae sikoyo kalaminte. Là je dis merci beaucoup na Bomoko Media TV. Bomoko Media TV chaîne où je s'appelle Sabino Mikolo, chaîne où je peux Sabino opportunité à ko tala vidéo toko la TV na manette ite mondeo la manette à vie claire. Cela veut dire que TV Mozana waouh, ils ont une ligne, ils ont un éclairage, ils ont une qualité. Donc ils ont na batu o bayebi savoir faire na kati. Là je dis big dédicace à Gaëtan Vandal qui est le cordon, sans oublier Francis Baligny et Enoch Mbala derrière tous ces deux caméras. Je te salue. Là je dis joyeux anniversaire à la femme qui mérite. Elle s'appelle Laetitia Kouya, maman sociale Motemaya Mati Kasongo na souhaiter joyeux anniversaire na yo, sans oublier maman Chouchouna aussi joyeux anniversaire na yo Chouchouna binonion so biro na ngai Madilo Doudou Sele Steve Mwalim binonion son apesi bino mbote place bozali Picho Pacho Sotali Konko na Norvège total Samokilver Kasanguluté le Autorovandanassé. Je dirais déjà big dédicace comme ça à la celle qu'on appelle Esther Malonda, maman sociale. Bavoma Banza, pourquoi pas rock. Binonia Sobolingara, Ngai Mati Kasongo. Là je dis déjà bonjour à Roi Pelé.
Bonjour Matika Songo. Matika Songo. Voilà. Des fois, tu rappelez Milby, on a bon retour pour déployer na moniote na monakio une fois na Kauka wakina matanga moza kiwana ya Idi si je me trompe pas ndeko na biso moko fait na Kauka dernièrement on a repié ça bon retour na mboka. Oui, merci à trop Idi ndeko ya master na ngai Simon. Voilà. Simon Bongo. Voilà, vous avez maintenant. Ah oui, oui. Na qui on appelle une réunion familiale dans laquelle na umeli. Donc Nzambe gazo lokumu. OK. Nzamba zo lokumu mais rappelez to vandino awa avant to kota na ma musique mais rappelez na moni sagesse na intelligence vraiment il y a eu une idée comme ko dépasser na biloko artificiel pour ma solo beti et ça rare na mona ba musicien ba masolo yo yebi cela veut dire que so beta masolo ba bible mokile banda wapi boye dans na ce documentaire encore de plus quand attend to vandiona au bakisinga so moelengi moi sagesse mso pesinga lisusu le monde auto vandaka ils a dirigé l'intelligence. Voilà. L'intelligence on l'apprend ici sur terre. Voilà. Mais la sagesse est innée. Donc direct. Mais il y a Nzambe qui vivra mon era, rira bien, qui rira le dernier. Yokantuka, HD Noé. Voilà. Donc, d'être botama boye, on botama lelope, Nzamba moni mamsuke non. Ah, na pesa ikapo na pesa bien mère avec na fouette. Nzamba récupérer ma solo na yo be olingo beba ko ba pesa ki na vitesse moni ba tembele ba zwa ba bolingo na vitesse ba zwa ba makamna ba vitesse pour na tembe mo mokile mo na kaka ngana zwi momi wana pa mokile mo mérité loko na été mais tembe salika kaka bale babala ni lelo 8h du temps li bale kofi ba tumusu ba zwa pe momi ba po bala ye type na ye alele momi na tali ba makamba zalaka momi akeli bala te ba récupérer momi yo vani wana sala o tante momi momi ba récupérer à comprendre la ti vol mamona la te a commis na salle te de ba enlever déjà ba enlever donc il faut comprendre mo ki le sala mandeng wana nzamba sala mabena malam chikopona mena elle na bino batu baloba mingi bino bopona na bino mabe parce que otolo belo komo awa bino boza ba oloba boza ba nani ba première descendante de bino boza ba appelé de boza ba élu ba biso toza ba appelé de bino boza na ba Lucifer boza ba élu na ba nine donc ça arrive comment il y a réfléchir bon mais au moni la sagesse est innée na bitolo bango voilà donc tanga na raisonnaka belé obi na tala film ya Moïse na tala film ya Abraham na tala film ya David na tala film ya Samson ba kwetsaka batuka ba momi ya mona epsilon non balobi teke basi to bo kwetsa batu mais na masolo penza na ba église na banana batondaka trop ba momi ba on peka ba koya peso tu banka liboko ba momi ba koya to bon ba yaka na ndenga bien ou ben na ndenga lukuta wana siko to yeba te wana ka Nzamba yebaka ali nga na intérêt ali nga pona boye ali nga pona Nzambe ba pesa kana ye mona pesi yo ebebeli yo poa yo lingeka Nzamba pesa yo Nzamba comme ce qui ndenge nini voilà vous comprenez ya Nzamba linga brutalité l'homme mangera sueur na ye voilà sueur na yo sueur ezate que non dinganga vie obando boma batna famille po yo koma na lar po mono danger sozo batango basilo pesa na tango zo pesa batona pe mbongo ngo poli on na banani batu so baza wana so akabeli mbongo ko pesa ka ofrana mbongo wana inyo libela
yo kama via pesa nga subalarte jo pesa nga subalarte ya moni na masolo baba ifse kuna keno ko pesa ka yesu larte baby si makamba ba tant muta sengi yo babi senga ba ko pesa muta lelio yo pesa et c'est ça suya yo il pas su par na ye il pas rotika offrande na ye azaki na besoin ya 10 ya 20 et ba pesa 50 ah azu 10 hein même 5 hein et pas nzambe wo ma beza Yangwana, Jésus Salobagi non, il viendra de faux et de vrai. Comme on dit, faux na vrai. Binone bopo na bososola. Namboka totambola na debiloko ndenge zala kame rappelé Toto le cas 2020 au Tokabana au toana 2021. Tu te le bi rappelé Marie-Paul Montayanvo à ça la moi bilan il y a 2020 oui to le beza négatif to positif de biso a yo mo keza na faux na vrai so yo za positif to négatif 2020 nazaki na ngate nazaki na hôpital de 2019 à 2020 nazaki na cadre ya hôpital donc ngana ko lobate so ke zaki ndeni nga na sukawa na suka na kikwiti na terre d'ancêtre na beti na ye makamna ya IDPS parti oyo zo laksa mokilinzela zo laksa que voilà l'avenir du Congo ça se trouve à UDPS donc UDPS ponanga eza parti à tout jeunesse esprit soko esprit okobanga so mundele te okobanga mudute o signer pour mabele donc c'est ça na yaki na beti na yena kin tana na kin na vandi président bakito yati bon mboka nguto tikela ba politicien biso peut ba politicien ndambo ah oh musicien a politique na makamuni donc yo ba che damage o ngana tonda na ngakala na marque nini petit vieux manja ah ouais faut au participer ka banzemu to sala ba idéologie to mseto ba politicien ba kola kanango voilà net nzem na na chawana pour le peuple d'abord to vota kabino pour intérêt na binote to vota kabino pour bokangisa ka bato te to vota kabino pour boyiba kambongo à l'état te to vota kabino pona nini pona ah yo do misomone professeur Betua pour intérêt ya peuple to vota kabino pour Congo et bonga e alors ce qu'on parle pas on est bonga la mga na tongo talagango bato bakoya lelo ezande nini na betango donc mais yo monaki pasi pona ngo fo bongisa na motema bo moko nzambe pas zomona nzamba mona ka tout oh e batami oh bona boy Dieu voit tout il va venir ngarambo Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dis, avant toi, même si tu es avant toi, Azagina Nan, il est mort. Il est mort. Que la terre fût, que les jours fût, que la lumière. Donc, Bozala qui te yem de Zagoloba, Liloba. Si vous avez mon église est tondi, mon Landayo, si vous avez un plan, vous déconnez. Comme on déconne, aujourd'hui qui me s'appelle plan Nzambe balandio vraiment. Parce que tu as ma bonne zana comme Nzambe yo zo dondo nango après l'équipe na TV comme ça ba décision. Yangwana Bible loba ke ko frappe bino ba eli ke ba nani biso ba eli ba frappe biso te biso ko to sali gaf Nzamba frappe biso sans pitié. Pour ça bato yo ba premier révolutionnaire ou ba révolutionnaire devant l'Éternel. Abi bon vous la calme bana zo créer nature moboye hein mokili moba. Ah biso de réunion na père. Et ça moi liboso avant d'akalba so père abi bon. Nana bon yo za mwana nga liboso na mère mais na côté mususu grand frère na ali akomi révolutionnaire. Na ndenge nini ataba so na père akasi mère ah bana na yo. Père de mobo donc na pas de silana donc mère bien ça vient ngaka siko funa zo héritage nanga. La femme prodige. Ok, via Salikop na yo, moi na ye, na bomoko, tout ça là. Après ça, il m'a mis respect. À cause de la paix, mon temps dit, ma mère a bien roboté les bandes. Mais sur le linga, moi, c'est noté. Faut que ça, moi, c'est noté. So, mon gars, trop chaud.
makambo zana no olobi na bota na rien. Donc après boko bongisa. Ce qui mère pas lingi toko bongisa. OK, on comprend déjà que bilan na yo ndongo lobi que ozagino to na ba fin tout ça là nandinge toko, mais c'est comme si batamoko na poto toza ba vidéo mo ba baptiser yo ba nini ba photo mo bokoma yi mosali na nzambe bato babi ko tika ndule mambuto yono mona mwa liloba mukezo songa mingi na Bible eza bongo tango nazalaka mwana muke nazwaka baptême bébé na yeba gine eloti siko na onozula baptême ane pozwa baptême il faut yeba tina siko tango na yebi tina baptême ya liboso eza na ndenge ya bobebe ya baparent ndenge basango basala siko na koli na yebi mabena malamu nzambe limisa nzambe bona boyo. Donc makambo nyonso banana botamaki makambo tu na sala wana nyonso gaye na mayo wo nzamba na komi ya sika. Donc Marie Paul boyebaki wana maintenant je suis tantôt na 7 fois 6 fois 9 fois 5 ata 30. Yo mamso mona so na mamso na mito ozaki na ngame siko mamso zangate. Siko komi nani achicha Kimbombi. Et comme Kimbombi Jonathan, Enoch, Ozo qui a déjà commis Kimbombi, là je dis big dédicace à Baby Kouya, ma belle soeur Napesho Mbote, Beni Kouya, Ketiangole Kouya, Maman Elisa, sous cœur, la cœur de Kouya, Napesho Mbote. Mais au Bangati, pour tout son amour qui n'a pas eu le remontant au Loba. Obanga tende ezaraki bato ba préférera ko yimbela bato bazana pouvoir bato ba préférera ko yimbela muntu azobanga po bakanga ye na yimbela e kaka ta ko pesa nga 1 million ta ko pesa nga nini mais yo ndima ko yimbela muntu o bato batala kité ba pesa ki chance te ba yebaki payer te ka koko bima un jour président mais le roi à côté qu'on est pesipe makambo ndeka yo na bil muntu boyembo ndire so na lobibi omonge biso za beli. Avant basala bino basala ki biso. Voilà. Depuis puissance ya papa na biso. Soka lobi na yo kende kuna. Yo boyande ata damage zate. Mais kuna damage zate habit na bina yo kende kuna. Donc tant lobi no ngai bon. Na comprendre mbala moko. Tout cela na besengande na beti aya moninga lobi abenga na bureau tolier bref tala ngai Marie Paul mwana mwa muke bona na grand prêtre na komona ko le na ko mamzu nan bena zate mena kutai na ye. OK na kutai na ye tolier abina mana dana mbongo opesa yote bino misembo lingi mbongo wa bon tamu talobi ndangano benda bilili benda bilili siko yo ndongo zawana ngaso na lobi ndinga mutu moka ye azwa mère mna en otage bakangi bino père azate siko bazwa mère en otage metika bino mutu moka bo l'esprit ya bien yo sana donc mère na biso totika ka mère poana tuzobanga liwa. Mais Congo est mère na binote lupango. Très sagement parlé. Donc d'un grand prêtre wana abi pusana siminga na moto. Akosala yo lokote. Ozobundela mboka na yo Congo ngabi oui. Lupango na biso ya ngoyo. Lupango na biso ya yo so atalika abi. Albert Yebisa maman Marthe, mon péché. Abia sana l'arte. Maintenant, je bima, nana moi 500 nangai. Carbira. Vous comprenez? Et puis quand on comprend mutandao lo bate kwa tango tanka mama na comprendre siko do tio lo ba na comprendre mutolo bate. Tango bi mutu mo munene ya chenga boy ngana kena mutu munene msusu kuto ya kala mais siko ni na comprendre mutu munene. Na vanda ki kaka. Prophétie kwei malobe kwei olingo zala ennemi ya mutu to ya batu ya batu na bongisa ndeni na kuta na bongo ndeni bona bongisa
Donc mais ya mutu moko to solo là. Voilà. Kende kuna réponse ba pesa nga yango. OK. Ba nous akile bango pembeni. Il y a une église non ba prophétie wana. Ba to bazo benda balara to ke nzemba danga bi dit stop. Suko bango spirituellement ba dit rien. Ce sont des innocents. Comme Jésus disait, papa pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Andima va na kuruzi pour bino bozala bien. Bon na orenye bo melaba bière, bo melaba bo sala ba tapage. Est-ce que yebi? Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il y a le au nom de Jésus, c'est bigation. Quel Jésus? Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des gens bazana mukila comme Jésus. C'est ça. Tout ça va demi-dieu. Amen. Bah tu vas comprendre mukilité pays aux banane. Matika Songo, Roi Pelé, tout le monde, bah tout y a mis ce qu'on appelle ce qu'on non mère nabino, bah enlevé, bah gagner un otage, na soipante. Amen. Merci beaucoup. Mère nabiso, yango. En tout cas, on a pas bon manga Roi Pelé. Ce qu'on mère nabiso tout y a démocratie. Mère tout au ya Congo, au ya Salignon so a nyokwami pour Congo le ezala et fanda boye discipline ya état de droit. Mutu to amela ki mati cheka na liste. Mutu asala mabe état de droit bo kende o yeba ko samba. État de droit, pas état de droit de tous les voleurs na prison. Si bâton na bali. Mais oui, mutu le na siena yo na ba siena ba tuté. Ba producteur ba na ba siena ba to ba miyi ba fa quoi. Utiliser yo na suka amelio matika songa teli maboko likolo matika songa yaka ozaka nango film ngai na bro futa na fin du mois comme na fin du mois zo avion à États-Unis siko yo matika songa na momino na palais de Olianini do bato bazana souci à batute qui vivra monera rira bien qui rira le dernier comprendre ba masa msupe ya yo bazana ba poto matika songa sala komo ya olega ba si belé tout chemin mène à Rome. L'homme mangera à son sueur. Donc, frère, au moins, on a balara, mais balala raté. Comment on sort, il y a un bacana na tongo. Auto beauté. Danger. Ce que yo yepso no, il y a danger. Ah, ta mutaye batenga na souffrir. Mais le gola tout ça na le nya mukilo. Panzaka bon ba mono danger. Qui connaît tout, précieux à danger, encore qui n'a pas commis ça. Ce que nous l'avons fait, c'est précieux à combo tout. Mais mon copain, on peut pas venir sur le boulot, on va battre poids. Oui, je veux pas d'ailleurs, je veux pas je veux pas que le boulot yomoko. Voilà. Quand ba kunde ka tono kutana to mela boki. Ça la vie na ngawa belorang. Danger. Jour enterrement, bato ba ebika no ba kunde ba samedi. Oh ba kunde déjà. Oh discussion, bana na batata. Ah bana. Na pia no conseil. Boy passe la reuta kita. Boy pe masolo te vie wa belo. Asala ki na famille. Potanga uta ki nord ba bia ya na Mazda. Na caméra. Sukako Mazda na caméra hotel on est comme na la. Bo benda bilili. Si. Ce qui vient salagi 62 palais de Royo ata 30 palais. Bo zoka 3, bo butana, bo potana kuna. Ata 4. Nyonso wana ya famille na bango. Ya masolo na bango. Ne ba masolo. Po boya ko si la pe boliango petit. Kebako, mais ngana zaki wana. Nazaki pa batata. Voilà. Oh, tu sais matanga kotoyo, bana pe kotena bango. Na ndenge nini? Initions-nous. Mutakuzi. Sikoyo, ba petit baluka ba guerre pamba. Toyo kasango. Ba koyo kasango. Merci Roi Pelé, n'assure que Tozo développé bien. Et ça par rapport à étape, on voulait seulement vous faire un peu de la gaieté, tout faire vivre Bino encore de plus de quoi Roi Pelé aza capable na katinaï parce que kolobama kamboya bientôt kolobana sagesse na intelligence et ngola sakate ke funzambe ozala pasteur to
poter à bateau, faut à la cas, diacre poter à bateau, faut à la prophète, mais il y a des gens où Nzamba Sala Makamunaka Tsabangoza Iné. Il peut faire tout, à Kobi qui s'amutu, ma néglisté, à Rolo Balamontelo Moro, Boya Bimika Wana Pe Salami, dans Nzamba Sala Marambo, Nandengene. Excusez-moi, Natika Son. Nana Sala on a poto. Ok. So, une femme nanga, ne mouton en place à Koufa. Ok. Nazalanga pas certain, na simba kana makolo. Na venu dans 3 jours de mon hôpital. Sili. Mais moutango a bossé na ki bola mona salaki a manqué femme. Oh. Ah, manqué femme ba salé likopa. Mais nesi batanga na siko soki soto ko buka masolo ya droite. Bon mona ba ki ndoki, bon mona ki roi pelé pour comprendre que qui est roi pelé. Batwana un temps to solo la machesila. Mais na regetaka akufa ba sola suna femme te ba kende mais ba muso batikala na olandela bango. Na zolandela bango. Olandela bango na ndingo vidéo bango to. O tsenga ba pardon to ndingo. Na olandela bango. Ba ndena zo lobawa na landela ka bango. Oh, chete menanga o mona mamona mbwa ona no monate. Mais o kufa te, tu souffres. Donc voilà, vraiment ozong sanga na lisolo oto yoka na ebité mpakalanga za na soki kumbongo ekima bo rappelinga na matonge za zing zong to mettre moi na za na matonge bo babia simba na nzoto za mona bandal ba simba na nzoto banu ebisa ndongo simbinga boy donc ko beta no moto ya suka na vina yo ya kangando simbinga babi naptidan et sila qui paie non. Petit frère. Oui. Petit frère. Toute sa famille. Ils ont listé. Et puis la lacrymogène police a joué en wab. Oh batinda qui est bien yo yo beta bandule te yo ba plein ba donyo se comme yo yo so mi te bare yo. Yo barenga. Yo yebinga. Ya ba biso moni kutala mwana mwa mokie ba bino vie. Orenya pétrole le fo botenga. Keba faut s'appeler un petit. Ah, petit frère. Petit frère. Vous avez ma solo on a bien pris petit dans la bandale. Mastanae. Nazo ipse penda boy. Alingo yo ate. L'orgueil tue. Voilà. Motema ya pharaon. Suko ngazo ko osimanga penda trote me. Azo betaka batu nanga. Après ça, il y a mon ensemble. Abeta bateau. Abeta bateau. Na peksa azobeta beta bateau nanga. Ba polé château. Azu kitia ma bende ba kitia zaki atanga ba baraka la bivette. Oye ba kitia bivette ni zaki. Ba kitia ba mate wana. Abambi mutu nanga penda nazaki na $1000 na poche tozoki pa Saddam mwana Mobutu. On zo alar nanga système. Bon, là on a une programme na kuma na parler na pesa mère nanga 500 na jo renye. To keno hôpital ba tonga et sali ba 700 balles. Au moins à Bimindo, Bimindo, tu as 300 balles. Des cérémonies. Ah oui. Tu salues rien. Aux musiciens, tu salues rien. Ah, Bonico. 15 heures pile. Ah, on a solo bateau et ma solo. 15 heures pile, Keba. 15 heures pile. Mbabula. Match la tonga. To boy to bomayo me masumu na yo moko memayo na malembe o vivre to boy na bagina o zalaki ve o koma awa mais akoma yo na paye na nganga mozi na tela zo ya vie asenga so bambo vie bakoza kinga batu wana oui tant ba kufa batu na bazala te ngana ya abimsa pela tozaka famille akufala maboko no te ye moko ah te ngate wana za biso be liso na lobeli oka mabe nzamba notango voilà et puis nzamba atunanga pourquoi ngabe pourquoi alingo bebisa makambo eli yo du perm tozo salanga ina ozo kipete ba gaf na osala makambe bele ye azo okota makambo nanga et ado tenter kunade yango na yo comprendre que bat banda o banga yo nepseke ke muto suko simbi oyo sali boyenga OK atoko ko beta bata mususu me muto suka ngai
Bon, on n'a pas de bétail. Sao naoka lisolo wana babi do bakomako beta e pam dona nzoto ne wana don na mona muki de so ataka babeti de liko finimo e comme 1 kilo na zo que non faut pas blaguer avec le monde puis na mokili wa boya o ba savant ba ye babio le monde est méchant. Le monde n'est pas méchant, je répète ça. Na vanda na esprit na la liboye Jésus qui a joué l'Aksangal. Le monde, c'est moi. C'est mon père et moi. Étassement Mati Kasongo. Ce que c'est étassement Matika. Oya yebi Kasongo. Ya Mati. Oya yebi te. Faut yebi ça est. Ce que c'est mon. Au poussé au dena e au poussé bango au dena e au kaboli bango au tché baza boye dena e au de au tiki au e au poussé vidéo etika na kati so ko tché i au tché una suka et ça ni namo mon Dieu batali kuta balimba yako bon oh démon au monde babanda okoma boye be bakomaka osuki na bozongi na boye wana eza bato masolo ya lokuta bato masolo lokuta ya lokuta plutôt excusez-moi parlons maintenant il y a histoire ouais pas nanga na lobi te na rappela lobi na lobi na ndenge nanga na ndenge nanga qui vivra mon era vivant des fois te ochetembe okomonango. Voilà on est aquí slogan na bino nyonso en tout cas on a pe loba eloko mon pouvoir ba rachango te me babota mana monoko to loba ngala muyaka musuku amen donc côté na biso côté ratakate dans c'est na lobby kaka il faut voir donc on forcété rappeler tous on a ce qu'on a solo moi mi balé mi ça to po to clôturer to yebisa pe bato mususu to betaper lisusu moi ba vérité question liboso na bandana non pona kokabola yango na wenge El Paris na kokabola yango na wenge BCBG tout terrain 4x4 so so na sangisi na nyoso mi balé na tangwana na poser score rappeler qui est wenge zanani nzeta Congo nani eza lokola bozo ke na lingala ndika nani mutu te eza arbre wenge banani bazaki sikoyo na kati ya arbre na po basala wenge na arbre wana ngaso na lobi ngana na lobaka mena ngokota makamwana trote baluke mebwanga na Diemasela na Dr Zing na Master Mope na Debi azalaki Jolina Mandundila ali na Londres ebike ba reflet na mona ke pesute patba et puis na bango tout mutasima ki nzete wana le feu Bélis Foum que la terre soit légère matro Masela vérité na ekaka na lukuta na ye nzamba komona emebwanga vérité na ye na lukuta na ye nzamba sanini akomona stop Didier Masela fondateur et Mebwanga cofondateur c'est tout yo kakanga na sans lobby c'est tout mais disons c'est tout non c'est tout Vous avez dit, comme on a dit, Didier Masela, Nini, vous avez exclu les autres. En écoutant ton histoire, tu parles des Zingzong, tu parles des Mebwanga. Pourquoi Nalisapo Onge dans la chanson dont vous avez chanté, pourquoi vous n'avez pas énuméré les autres? Jour, il y a Mamutayemba, au Tunaï. Mais, attanga, bateau attanga na bazalara pena avant Babiso. Pour Biso, tu as rendu au col sa mouvement. Pour mouvement, on a assez. Blaise Aboula, Baye, Natata, Poto, Kolisa, mouvement. Jibem Piana, président,
Alain Makaba, c'est lui qui s'occupait pratiquement à côté son Nassima. Didier Masséla, il avait la casquette. Il y a eu fondateur, Didier Masséla, et Ouerasson a eu côté finance. Masséla, vérité na kaka. Na lukuta na ye nzamba komona. Eme bwanga vérité na ye na lukuta na ye nzamba sanini akomona. Stop. Bango wana. Mais na kozonga lisusu kaka wana va tozo décoller malema mais na nzembo kaka ya Didier Masséla. Lisaponge batanga kaka bato mususu batanga yote po yope au mitangilite na yo moko donseke na comprendre yo mo mchapa batanga bato wana te. Pourquoi jibetanga sa ki lisaponge boka histoire mais batangi bato wana te batangi bato mususu wana eza cop wana ezali cop so bato wana ba vandi c'est ndeto comme l'état de droit ba même ba on a procès ba kene prison ba 5 ans. Vous avez escroqué hein pour déformer l'histoire. Bah j'ai à mon bout pas changer ba histoire. Voilà. Asali mabe yé moga betika boulga non héros national Lumumba. Est-ce que Lumumba ko yé moko? Voilà, il n'a pas posé question. Bon kito ba laki ba polo ba bazange belé ba kisa na nanya Moulele Paul Moulele non Moulele tabakari ba Moulele za la guité ni balega wana polo no kito baki 3 non ba isola de ba bimsa mutu moko bana na histoire ti le lopé papa ya momi moko astoda na mikili kombo yoya oui bana kombo bana histoire bazalaki na batanga ka mutu moko bon na ndenge so batanga mutu moko bozala bozebele mais leader na liste nzambe aponaki Lumumba parce que Lumumba doit sala beboulema so na liste wenge ba ponara Masséla to jibe wana yo mtolobia ngana ebika Masséla une mibiso penya bonne to vani bo pour y une entreprise à battre faut y histoire entreprise faut y ba je biso bato tangi pas basango je viens travailler qui est qui toi tu es qui na yebi tout et puis bato tout to collègue na bango to soko kuta na avant na yebi fonctionnement bandoza ndeni na wenge rappelez oya wenge na nini okutaki nani na nani ayaki na 85 ouais okuti Masséla Emebwanga nakuti Masséla Emebwanga te non Emebwanga longo déjà nakuti Masséla on appelle Zingale ye bazalaki azo tindika ngame ye mo abaye na ye azo kene ba poto kwa ngoto beta sorti mo azonga orchestre fait ma voix pesi bambongo Zinga alene ga alarme matenga mina ye comprendre tenga mina ye ça va système ya docteur Zing et pesa faute zo beza la cascade bar concert mo pena bana basiba examen était zaki pena suka na ndule mais Zinga ya te donc le fondateur c'est Masséla parce que tant nayaki tozaki na Masséla fondateur on a vu Masséla et puis neti Bélix Fum oui mutasala ki pancarte à liboso mutasala ki masolo ba yebi faut pas changer l'histoire faut pas ça bana ba leçon nana bandaki Congo mutabandaki Congo Albert Diego Cao na Buzoba voilà on a ba stratégie na bango so bato aimé bon apena vandi arkeme ba droit na ye na ba famille ba Bélix wana ba kepe na procès na justice faut reconnaître pas Congo c'est na ngomboka moka kumbela kaka na logique histoire ya faux babeta histoire ya faux mais ezape na mikanda o ezalaki ke nto tante lo bara histoire to mona ba musu na mikanda to ebike banda boy ezali na mikanda wana vieux Domi Wenge c'est lui mutapesa ikombo wana ba ozo kombe pa na ye basala mikanda to azana ngo to akozo ngo tanto komina na ebite so azonga na mboka to akozo ngo mais ba vieux kisi ba yeba masolo wana
Oh, la vérité, et ça l'air de bomba, au moins besoin de bomber la bateau, au jour où d'ailleurs on a battu en bas. Encore le Wenge système à Royate. Wenge système à Royate, mais nana yebisaka que Roi Pelé, il faut que tu aies Wenge. Muta Puyaro Nani. Elliot. Non, Muta Puyanga liboso Zing. Zing, tu dois répéter na voilà yo beta na wapi. Ngaku nazo beta rien. Mais nazaki un garçon bon chic bon genre ya bandala. Forme, bogar. Non, qui vunda déjà. Vous comprenez? Forme déjà, na garçon ya ba master bazebe to ba wabaricle, to déjà forme to tanga na Boston na Bazangongo. Donc il y a tout ça avant que de Boston to ça bazebe belle ça tanga ba comme bazebe belle. Ba Denis Moulamba, ba Bobuli Ondela, qui est Marie-Paul? Faut que qui est Marie-Paul? Donc on a un garçon bon chic bon genre. Mutazo liangana ya wenge première personne à forcer na wenge c'est docteur Zing et Mebouang. Et bon attends kene mikili ngana kudai na gauge akene mikili Zing Zong nazo manga orchestre on etika ko nobet depuis ne ba parler pe on est musicien on n'a pas problème vous comprenez ba mona kenanga na ye na ya kobata mate ozobanga babandale ya kobata parce que ça Japan appelle zo lingezwanga na moni bon ngana moni ka orchestre mo ya bata ba diamba donc nazo mona de ba omelisanga diamba mais oui wana viena mate to bunda ne to bunda te me anyata ngambata na concert à Victoria hein ils étaient les rois, le seul musicien et l'orchestre, à part Papa Wemba. Papa m'a dit que je suis musicien, on a tout bac de vivre. C'est vraiment parce que c'est comme rien, papa m'a comme le voilà. Comme Net Kaka, Vita Guié, c'était les rois qui vivent à la musique. La Pessibinoto, Banaizeti, Kota prison à Selemba ou Motatro. Nazokende kuna pe pwana zakina mama mimo kuna Chantal vrai chéri baki bana bandal bateka bakoma kote na tsukezo memanga de ba okoti kuna ba persona mwasi vrai chéri na ebiti soka za mtuka soka zali nzambe azalokom merci beaucoup toke après na bana mana kutana mutanga msoso nobu nyoka del pêche mvwama toke kuna vous jouez un orchestre, c'est un esthétique, avec un forme, avec un bogar. Mais quand on est là, il lit sur la démo, Ndekonanga, Babo Jane, Azane, Moko, Netikaka. Sur la Zate, Nayemi, Elmon Bareb, Venez sur Moya Jima. Et moi, je suis un estéga, je suis un bandal, je suis un bandal, Bakoya. Vous devez me voir, je suis un bandal. Deux chansons. Tenezeti. So ba ogolo mawa. Et puis on a matin à podium na bani boyemba. Mbongo. Bazoka penya kundulu. Dio. Au fond la mitema ba fond la mitema. Tant orchestre suis ba décadence vezima longwe. Mais c'est mon orchestre n'aliawa. Na lingna mabino na bandal kota end. Na sone ba vena nga zefone na likis. Na bino boyada. Babim azor kesa me on a bandale comme ayet wana ba tunabisona viva banani okisa kombo kimanga trop perpetua papa Wemba ba on ba président ba zaki ebele ba président orchestre wana orchestre zo beta danger o ngete le matin tanto ye na ye watana ye wana orchestre ko boina boye parce que producteur à la moulée produire ba petit né à Selemba ou ba sala bien ba on des heures de Selemba on va zolinga orchestre du matin kota ba vienne sur ma voix là wana on dit il le peut vraiment ba koko so ba to ba orchestre kuna ba ndo ba ko sanga kuna te sur ambemba keka boy ba keka boy na kei na koti na pem na bandal na maka jour moko oh ça so japonais panzani ça se japonais Panzani. Panzani, oui, Panzani, Batbalongwe. Il y avait deux personnes, Baké, Basali, stop control. Stop control, Moutayo Zouangaï,
moto akozwanga le grand manager nanga bandaka Jean-Jacques Ntiko omoni ye mpe motu bazala na Elliot ntango orchestre yango bazopesa leader suspension nga na côté orchestre ezwi en plaire frère nanga Gabi Dipumba yebi donc tozoya wana rep plein bamomi mosusu badaya bato mosusu batonaka boke na bandal vie nanga nani oyo ya bakombo bato bakenda sekade azali mais para akoma na Batangungu kolwaka vi bapapi badaya batebele mbala moko monte sisa o suspension siko président na biso vie Aziz ao ya viva yangi na zaiko somba guitare eko moi jalousie songa na na repte batu baza libanda songa na ye batu bakote ezo bota ba jalousie wana o c'est la bon maki bando et puis na jupe ba musicien privé nanga okana ngenge ba yebe na ngiri grand chanteur na zo okana na Beli Dikando na memi bango na orchestre wana tozo yemba mais netika ngamona oyemba donc batu ba ya po esala ngombi taba monika batu ba yeba zuma pe danger bon ya ko na ndenge ba monika ya ko lekanga ba monika ba foto moto siko to bakola pa netika ka donc ba sali erreur na vie ndo ande boy dai tanga na longo edai ba ko beta concert mona la cascade wana piaka encore bat na magi wana ngana zate ba yoka na bango orchestre kufi tant orchestre kufi ngari zate ndo répéter wana bato bazoya ba play Didier Masela yaki ne Elliot ayebi masolo wana aza mutu nanga Elliot mondobe kwa photo mbota trop donc à travailler trop ce que le lobe na ba wenge o alia o baluka ka mbonga bangolo aza na raison amona passe azaki grand photographe na bandal grand photographe azoza bambongo na bafoto mbala moko toke na biso napeme ayebisi Elliot ayebisi ngai tobona sola ndenge bakompanaki Didier Masela abitala yo ndenge oza babanda obengo bandakala bani na 80 yaka ngoto soko fonda alobi bato balingo manga baza sute na kepe na yebisi zinzinga bikende comme si tu écoutes na piano il y a bien qu'est-ce tout il faut y côté bon qu'est-ce wana na nenga qu'est-ce oh biso za bata masolo na Monica no na Tony Laura Fabrice Jean Bedel a bien la bien non Fabrice agenda akufati bat basala ebele bat basala ke ba wongeza la bango wana côté type na ye na 80 na kena Jean-Jacques to zima kolo na master nga mashiro na moni mashiro ndeni abibe yaga to zima kolo to kena Jean-Jacques Ntiko premier rep na ngai na 1985 na nzela muke na sima di baboma na yere plein na tinel quoi na ko kangi tinel plein na yemi kan nzembo moko kaka kini bouger tokutani na bango na centre-ville bakoleka impressionné nga piano yango na bimaki na ye jalousie ezate banzembo tu yango de salake mouvement wana ebima sonte mona ezaka jibe bon ya nani bon nani atomona mosape akozwa mbata nani banzembo tu wana bamololo bakini ebouger yaye mulolo ezaka vitune na lobi na yo papa bolingi vérité te poani Congo lingi vérité anga ba soapante baye ba nyokola Congo na to biso pe na orchestre wana nzemba moto to pesa pe ba idete bongo za yo ngana na nzembo nanga dolwa muta pesa idéologie wana vie niko bwa Congo abia na mo nzembo za bien nzembo wana pesa ya wengete eza ya super fiesta tena alo baba tabandu mtu bazoka ba kikuitwa bana bayumbu ba ezoka ngo eza na ba disque je peux faire ba porter une plainte pa bango eza source stino yemba ngo pone bakangisa stino te ote stino yemba kachabala je te salue
2021 oyo yaka na kinsala mouvement côté wana ovandaka te ovandaka pampa oza frère tu es mon frère tu es tout o comprendre donc toyembi tosali dio ya ta toyembi kaka esili kaka ya solo kini ye bouger nali banyama makaba tala bino mais ba deuxième ya ngoyo Kester Wenge c'est Kester c'est Victoria un peu viva tout ça là dio mukulu ba benga mang tout akatna mukuse korali yango jalousie bande mon épisode élite tambola je suis le seul musicien à Salanzem na Wengete abima vocal moko pe vocal ka moko nango sala pe mamsude kaka motema boboto nanga na zaka nango tuna Dominguez nzele nanga vocal wazaka yaye eza ba secret ko lo bateme toloba loba po ya zoboya yo pe mikolo yepa baba vérité aboya nenga nzamba yebike ngana za mystique so azoboya nenga bacha mikolo tana balabala na Victoire wana toyemba toyemba wana bato na bato na Victoire pona yete vous blaguez avec l'Éternel avec les Élis hein tous on a dit cela vocal on pesa Dominguez ngam na pesa eko mes frères nzamba ya obeto pamba azaki na vocal mais Blaise ayebi bato balingo da yemba te baso se kudo yaki na bisote oyemba ni tala kaka nda poto akota Wenge te uta poto te azalaki na Wenge tana kote wana ya azalaki pete azalaki azu zame de tane wana bazo préparer ka kene mikile ya azaki pe sirte ke lobi borkeso ozalaka OK be libaye mutebi vérité masela OK borkeso azaki na ba joker kaka mama ado fa une garçon à business ya koyebana bien il s'habillait bien qui adore ça la qui Adolphe nae c'est mamba bilamba vraiment Adolphe ça makala mututu azaki mutabilamba netinga na yaki somo to ko tuna batu somo te ko sakana te ngana yo kelati banjili bona beti makolo ngiri ngoto na zui gabi to koti papa to na keche pa esumde na uluka forme wa mamsuna yibili puta mère na terre na gambela 25 pona ngina kina kuna payer forme là $25 monge belé ebi ke loko na botika ngotilo na bandal nina eloko bino bolona na bandal tozo so masolo Wenge donc chaussée utinjili elambe utilemba écoutez utiboye mais na lobby fais-toi musicien yo ya orchestre on dirait cadavre on dirait muta aza sala timla mabulu na cimetière fais-toi musicien hein en tout cas ba producteur lokola ba Dédé Bochard ba yebi grand producteur bazaiko tato comment ina poto lero wana bango déjà bazo renye na mikili Bochard OK Dédé Bochard oyebi ete na fait émission na opéto téléphone au benga o jappé moi ndikila na yebi aza mutumoka pembe cela veut dire que pembe na kati pe na libanda quoi na mona qui est déjà mais tous on a li solo na zo banini bazalaki mais toko zala nzamba sala pe na kati ya batamayele na kati ya basage batumsu pe bata bizaki na sagesse ya ba venir ya batebele bango mazo bazaki na intelligence kaka eloni sala ko umela te malgré baba bloko anto za na mpifo succès otamboli na ba orchestre Wenge succès mais ba triqué Dieu me préparait nazo linga te yeba na ndako tana yokotaka Wenge yeba ina ndako ti mère tanga mola na petit père ba machiro ba menga diplôme pena na SVD so ba chika ngo bakangi campus 2 ans ba campusien ba sala ma mobolo 2 ans so ngana osani na bon na meka ka ba en attendant obiga en attendant bandal peso ba master belé ba kufa musuba ali ba Jack Boto ba non yo benzo na esthétique musicien wabarik entraîneur ngam susu wabarik ya ben qu'est-ce tout yem ta pesanga combo
Marcelo et Betami, Roi Pelé. Donc c'est comme si Oyaraka okute lora bato Botolara et Simbate. Net Wengel Paris au Botolango. Oyo okuta yo bande Ali Paris quand même. Balobaka Lukuta pour me combattre. Oui. Il parle pas la vérité. Déjà Molangamala c'est Salamina Poto. Soba la musu Lumbumba ya la vérité. Natuni soba la musu Lumbumba alo baba vérité awa. Bon mona de na ba Kasavo na ba Mobutu babimba ta Lukuta. La terre n'aime pas les élus. Jésus était qui? Élu, non? Alors, vous avez une vérité pour l'ingité. Mais déjà studio et Sili, Bazaï déjà prêt. J'enlève ma main droite. Je prends. Dieu est témoin. Dieu est témoin. So bete la biswan, bato balo barbongo po anini. Na ina wenge mission na ngetang na yewana to ye. Pam masoleke. To bando yemba pam. To ke album mulolo. Na kuna zo ba rap. Bazo ko sanga ko repesate. Vous en repesate sala. Ngaza ni mutama kambe bela. Na yebo maso mona bo repesate. Mutazongi sanga wenge. Vie kiski soloke. OK. To kutani kana coin wana. Il y a salon Lacoste. Ah, mais yo bazo lugo to sokende studio. To si président vient ma fo. Président c'est to ngabe oui nazala ki mena monti bato linga bato ba toke studio e bandi. Na keme vient bon, ayeba kinete ba siba net kana yembate. Na yembate a répéter trop te ayembate. Balingi fo na ngai vivre te. OK, mutu. Na telikaka. Baye misimpela lokola mpela ile bomba nzembo asoyo soki wapi apese faveur ayembi un bon chanteur a tcheba voix katikati c'est bien ngana pe mekaka ngana la ndijibe na lima c'est que bazo mpela na idée na yo te na idée na ngate na ebite ngana tuna ki jibe ke petonga zo jibe na petit mo ina banzembo banegide pesa wera banzembo piri wera ayepsi ngaba na ebse bedel pourquoi na yembite Marie-Paul, Bundakaka, un jour, et au Simba. De l'Ingo Bagano, il y a le Binanga, Sikoyo, côté Wana. Nasi Masela, Fonene. A Gangalanga Kout. Ah, il y a un lobby. Car lobby Kakabon, Mangeto, Memio, Mekaka, Oyembaka. Évitez Wenge. Et à l'Obinanga Wenge, Dabinanga. Bon, après tant de ceci, Damage est au lieu. Na komive mabona badama na monere moko agi respect a beninga bi na gangelo kana ne agi fondateur pa ba masa ba compléter mais yoza motpe na ko gangelo pendenga na ganga net ko na pesa ka mais zala calme malembe tout diatila langa jalo balanga yangwana ça bon tato ndimio na orchestre toujours mona to yebi valero na bandal ba masa pe bazoya muso auto ku fa alpha feka bazo prendeni mari bola zo embate mais bandoki bazalaki Bandoki Nasalika to bando zala ti makambo zokola ti pe ekola lelo deuxième version ya mulolo ngana yembi yo adene ngesala succès deuxième version ya on place succès plus oui po ça ba mulolo nyoso yeba o eli ya yembi so ba to pesa ba makambo to makambo nzembe bongi bona boy to ke bona boy to tena to tsuba voix boki ba deuxième moko kuta crier qu'est-ce tout ya zaki grand mutu na ngai donc azaki garçon moko bien mais mokile ka bon to ebite soki ba mokile on nene un jour ka to komona na voilà na yembi ah mondela zui pampa ba pesi balarba tange bimi kaka bazoka deuxième ba tpa ba oh mais deuxième au benin zo kina ba makambo zo kina ba léger que c'est la yembi ba tuso ba biete ngam na yembi dondo na yo de communauté e ba no pesa mbonge moko ba para ba fandi sibiso ba ba foot que non netika frère pe za contre nga bibi ba poste ndezaki solo to vandi pe kwani boza bana famille pourquoi bozo nga bing sibino skona nenga ndako ya bwala na veki fire vandi ngabi ye azamu tema benanga balobeliye wera on déconne ba date c'est pas même so che yo check te ba deme
différence à koyemba ngazaki tout terrain naki léger naki lourdeur naki première claire donc ebine na okima bino tokoyemba na bino me bozokwela bafo na bino me ngai bon toyemba ndene ngakute toyemba kaka bomone na okima bino tato bimisaki kine bouger na mikilo yo iteke tokokanya na bango te na tikela bango ba deuxième mais tanga na zo pomper et puis mani tika deuxième lisusu makamona ba connaître dio ba monde corrompu anzemo ba monde corrompu yo foza na kati donc merci beaucoup faut ka dio to sala na piana ya solo kini bouger banani oyo tokoyokana nsango bajeno mango kitoko bonzenga ya bimi mwana ngoma papi kimbi persona grata na kimbango oh sol gwemani jeune premier donc bango to jeune premier menga sol gwemani jeune premier le roi donc des fois makaba dal et bien na yembe ngana moteur malamu est-ce que Adolphe akopesa nga vocal wana bata Suisse ba yebi na créa vocal wana Suisse na créa ngo kutu banda kin nzele na ngai dan banzele abine bon balinga ngana bi bon on nzembo nga bon Adolphe pa sala trop na mouvement pe moko pe mema batu na nenga ka ndenge na ye mikili tokuti mona mana mikili bini bozo linga olingi yeri kokote bolingi te na marque ni bon baba yé kuta sala kutu bien ayene bani kola na biso bale maido babi mari po ngabino na obete passe apese nga moi 300 francs belges bébé quand tu marches avec la vérité, Dieu te bénira. Amen. Mais ngai to va na mbetu bless bula témoin. Il y a que tu bless au lingate. Bless bula lingate ya talubonga yemba. Na bem. Toke, tanto comme on est studio. Abandi nzele na ngai yo bika nenga ezaka mikakatano. Azo fâché. Mais yo yemba kaka wera mais yemba ngapito eko simba nepsi omoni son wana click wana koko yo musique mamsozo mburiyo yo soka boro wana makaba matela e ani ataka nzele na ngai omoni boro na yango wana makaba rezo lega protera bi mikolo na beko simba to bandaki ba 9h et simbi na ba 15h to bandela se permanent au peme bansu ba yembi pato kenda pangabi atalinga manke zala wana est-ce qu'on a zo cause vraiment devant l'Éternel voilà hein c'est le ma belle frère Limisanga mais un jour au loba nazo la modem ba deux fois ya ba uti mikili wongel Paris succès ba on ba yeba kuti biso nazo le banel le pas comprendre vie ya pas ça succès azu bateau ale baleke pa na biso ndana matanga mera kufi tata wana bébé Adolphe azu fia o mari pour la bomi maman na ye tala na ndengwa do ya yo le ka wana pa ba msuba le ka kite a fini maman la azu finga nganga na bomi mama so la même na procès bagina batuzaki ndule akeli mais tango père na kufi ngana yaki na vandi au frère donc azaki sirte na oya mandala bi voilà to vandi pasteur kudnanyo ya azalaki ya pasteur na biso mwana ya au père na kufaki a remplacer nanyo kombe kiminga nani ya nani sikatenda azalaki to yaki na ba neema biso nyonso ya sambela kuna yeta ta biso non mutu mo aza kuna bata me azolinga avant yo ya fu yo longo to yebaki déjà bato manda bim non ça na biso avant manda pe polele vérité ngabimo faut pesa bato nani question
peut-être tout longtemps à combattre, c'est continuer quand. Tu vends bon, les coquilles, bon, enterrement, lobby, mais Baranki nous a qui n'a wenge et où frère. Tu es mon frère, vraiment. Donc, ma guerre à musique, besoin de bébé bem. Mais bango ba manka mère nanga. Ba finganga. Ba ya personne à Yamatang. Personne, même mon frère. Je compte ça mal à Sobatouana. Na belia, moto dans le téléphone. Même ma belle nanda, même ma belle, ma répondre rien. Donc ce sont mes ennemis. Yundo zana na clan wenge na binotu kozarana mutute. Naza suna master. Naza suna pena mutute. Na piano arabien na bino. Te, ya za bien mais abenga nga petera malade za roya. Ayebeka na obela. Bobula. Bula benga nga jour na bimi. Abe bon, abenga pour la salagi ma petit aspect. Après mutali boso ami ali boso ye. Enta tunia komi bon, tu selectes mais bon, c'est déjà mutatuni quoi. Ah, c'est bien. Nzambe vraiment ça. Yem ta benga. Weranson. Ah, beta masolo mususu. Ok, Tobeta Masolo, on va chiter bientôt là, mais question où on a l'ingé répondre ngango vraiment. Trobaki Dédé, Dédé Nani, au poteau, au répondre ngang vraiment sincèrement. Nayamba petit frère na yo Liverpool, tout cela nae. Avant donc, je pense que jour yozo kitana poko nango, ngana salaka émission na Liverpool. Na posé la question encore à Ibsakanga déjà solo. Mais siko lelo roi soleil yo moko loba biso monta en vous. Au dédi sa ba ballon na kwa Lubumbashi wana. Au beta na ba horizon wana pour horizon zappé histoire ya Wengel Paris. Libanda ba en plein air wana. Histoire au balobara li solo les arabes yo laksara weranson ndaku au commissaire na salon mais il y a double la keti na chambre ke cuisine abimiti na plafond on a prophétie à ba païen nzamba mona ka motema mutu na bolinga mutu fale bo bana otuna ye yonde no luka ba msuto ngo luka Marie Paul otuna ye comment kende ki papa msute pas vieux que se passe là qui papa un bazala qui pourquoi y a que pananga à émission elle là mais moi nayamba qui est comme frère par exemple matika songa de monde wala mati na tondité mati fufu la bakisanga na tonda docteur abaki na liebele parce na liebele te ba nombre ba boule na rodaye na po yo san siko témoignage binomba le témoignage c'est les yanga na zo akanza mazaki na bato azaki na bato na tangi bato na batami balé lobi mamso mona ba wangana bazaki batmi balé Elliot na rassemblement populaire à Bandal Biblos le fou qui connaît la vérité mais bazabat baroza peu corrompu ba changer ma solo je suis le seul na chenze mon album na kine bouger na mikili nzembo yalaki pesanga pongi na yo ya suka au choral ngana piano et ça dégâts ba jalo protéger la banzembe koki disque dire bungi oto de bombiango tant de ya turuana ah bozo kala lumière sonza ma lumière de monde déjà que tant koki ba donner changer solo kinzembo ni zalaka oboyima na jibane komonana natenga ngala sa en proclamation c'est que photo yemba biso de makaba yebi prince l'homme qui a fait que les Wenge existent encore oui mais ce le babi basang sabino nyonso bovanda bobongisa boza famille rappelez vanda piano de Wenge mobimbe vandi bobongisi après bachebi bende moko wana suko boniati ata stade de martyr boniati ata libanda bosali ba tourner quand même amour wana bondi maboza wana za makamanzambe ba guerre bande
naye na 85 après il est 8 mois après juillet kaka naye ozonga siko na 86 nde libela orepesa te songa mpe na moto makambo garçon moko bon chic bon genre na bakope nanga bavie nanga ebele bavie nanga mwikason baserge kamitato bapopi mbale donc bavie naso banda lere wana bango kuti baye bango te nga bavie wana nazaka na bavie wana na frère nanga gabi nazaka na souvenir moko boye bajano kano nazaka na souvenir moko boye bourgmestre kitoko trop wana bavie nanga bankadranga petit kotika elamba te t'en fais beaucoup la joie pas mwika kozwa forme complet velours hein voilà ngana ba pire petit na bango nazaka na bango zaka nika petit na kati ba vie ba psanga ke non kende koto kende boy kende teka boy sala boy na souvenir mon otimikili na coin ya horizon ba cha podium epesa horizon Mukongo eta balari na ngambo plein à craquer sur comme côté à cri n'habite sur Arabes Bizimako deux surtout pour on a déjà mandaza ça venait depuis déjà couvre-feu et comment aliko faire ngombo lingo lingi liboko kuna ba on attend au lancer kabola tasko chemise mon boy n'efso liboko chemise mon ibima boy victime de la mode. Ah oui, victime de la mode. Chemise wana ne ezalaki kana ngamo quoi. Ezalaki quoi ça? Yaki mushino à l'époque. OK. Ba comment victime de la mode. Tellement mode legio mingi. Ba peso lichiwana donc maboke comme exagéré. Mushino. Voilà. Yo dans la mémoire. Ebimi, un KO. Bat ba mwanga. Seul contre tous. Somo. Bino faut le bel rabat. Bon le bel rabat, deux ans ba histoire. Voilà. Chacun a son époque. Son époque. Voilà. Et puis biso be li tous en époque te. Na ko vanda, so na lamuki na lamuki. Zela boko mona. Merci beaucoup. Bientôt va chiter avec Mointayan vous Marie-Paul Milby Moutamakambo Bele. Naïba rappelé bon ils ont na croisement il y a commune en outil boye aux okende horoscope na balari voilà ozana na mutuka likolo wana ba côté ba petit nanga pas de pas na petit nanga inano ya m'aider à kufa et pas na bango donc podium na ba petit mon peu boye wana petit no mon en Afrique du Sud Patrick Bolalo il est pas oui bazaki belé bon bazaki belé ndena yebo ba petit bazo c'est ba vieux. Maintenant, attaque sans recul. Quand on a des attaque sans recul, il va traiter bazalaki. Le gars va nion sur combat bango. Donc, tous les cas. Christian Gollet, je te salue depuis Belgique. Manu Mwendo, je vous salue. Na pesi batutu bandeko Afrique du Sud, na pesi bino so mbote, na pesi batu nyo so balingaka ngai mbote bino nyo so bosepela na matika songo. Toza kokoya kala mingi te na rappeler mais rappeler. Banda Luana et Komara Mabe série Morobo, cela veut dire Wenge Musica, Wenge BCBG 4x4. Wenge El Paris Station Japan de ba guerre komaki Wenge Sueza bo roi pelo ye batu balandi Raja Kula bimebno batu onde bozwa ki tamo ya ko torturer Wenge c'était dit à quoi Raja pas à profiter na ya comme la privé na ba ya bana yindole batu balanda gende ngona te so ka ko profiter pete na nga yaka Yoso nyokola bana sala kaka. Yoso yeka. Yimde za ofunda bango. Yaka. Et puis na pire vient na vieille sonnerie. Sonnerie que son nom repose en paix. À Tché 20. Amélie. Yaka. Bazo beta kuno yebite ngabina yebita bi. Sa lokolo kenanda kuna bino olega. Yoso miye bato zanani. Abia monte na odérangé banga leka na nuana tana leki concert kadani bato pe
million de fois zalaki hein oui makam na lo bana bon sikoyo oyo zoranga ozo tanga ba fourmi tortiller wenge BCBG 4x4 tout est ba on ba uta poto ba so yo leki ka ba balali makam c'est sala nga ma bozo comme ça paye vérité té président béton a une vérité bolingité état de droit bolingate bolingi soni hein Congolais Kimbanga a une vérité, besoin de makati. Oui, la biso couvre-feu et salami. Carte jaune. Tout le monde doit partir. Batubaki et salami. Et boulement. Et salami na monde. Et salami de magamunio so beta. Nyo se bando salama. Ososola. Il y a un premier orchestre na monde. Babenga go. Tous les gens sont fantité bandimi. Base elle Paris qui doit trouver. Et ça rondé nini lelo commis à l'époque ils étaient à l'époque au Kakao quartier latin mais ça naza mondimia wenge elle Paris dans naza mondimi na sala bango ba plaisir donc na ba plaisir na ba za ba mona dose nango ba mo Kakao. Comment ça se passe? Qu'est-ce que bandimi so ba termine aéroport wanozo quitter l'aéroport mais carnaval ya dégâts donc ba mission bazaka de o ba sala ba scandale wana ezaka ngana na financer na papa Wemba yo yebite oui ça après ba bota milobi wenge maison mère biso to créer ngote to créer on wenge musique BCBG to créer ngote boti mona liboso BCBG to bota BCBG azu kombo ya mama to bota mona mi balé maison mère alors bazabana balo baka vrai frère bolo baka vrai ozalaka bolo baka vrai timukelo ya bae bino luku bae bi luku te na ba wenge nyoso na zamwa wenge ni zamwa mbale el parito kumbela wenge nini wenge ni eza ya mona mbale po nazonga na moi question soto che wenge BCBG 4x4 tout terrain on eza ebino siko ndenge bato bakenda mona liboso eza wenge Paris donc ya mi balende wenge kumbela wenge BCBG te bon aimé bon pas sala kumbela ti on a otuna na yo na eza aimé bon pas sala wenge siko no yeba pas besoin de longal to yekin tato tiki bango batikela ki wenge Paris li papo ti bakuna ba potane na rigoko bon wana bete mais tato vandiawa oui il faut aller là moi donc moi mi misatu donc hier après aller bandi piano et puis na loba kango bien to koma ba tartine bele bon to yeba nani mukolo wenge abimalo ba vérité no makambo kale sikoyo azana kise dingwe vena ngedingwe kise dingwe azaboye so alikia so kanza batu oh basuki ne wana kise sana suki batinda kutu mutazo ko benda ngana suki sikoyo nangana bango bedingo to koma combien ebela bedingo na so ya niveau de gars ils étaient des fans voilà joyo bango babake ko négliger bat na vie so na kina wenge musique kaka na zaika na wenge musique mais le wenge zali bozo ignorer ba valeur à batu zaba muntu le ba vena ba zaba valeur bat ba ba valeur na ba yeba baza ba tu va manger ko bango ok bango te so ba to chaka tem système a Zakari bino boche micro na victoire yako yemba o mona o mutazo bela o corona ezui depuis m'appeler Témaï na place maboko wala victoire wala place des artistes mutakoya te banda loti lobia bata wenge mete me batu boya jibe mpiana roya Blaise Boula roya bon Adolphe roya wera roya na lobi so za bon yaka Manda Santa roya bacho donc ngana lingi bache bata balikolo batu ya se to yemba kaka biso bata se choral tout ça bata se so to mi débrouiller bon yo ba polo Yomo luga place opposé voilà ah maman to na ba dio ba ko ça on a grand prêtre yemba bosuka ndeni na Quadra Kuraman bosolola wana pire vient nga aza vient nga mais
ere moko mabe ezalaka mpe babongisaka ya naleki me aza vie na nga me adekonaki nakoloba yango te me ye moko ayebi aza mutu mokolo mpe asengaka aleki pardon oui adekonaki wana eza basecret biso mbala adekonaki nalobi odekonaki oza vie na nga pire vie na nga toyebaki na bakiwenge te na baquartier latin te et puis naza compagnon de lite mpe ya quartier latin donc odekonaki yo mofana nieke no odekonaki naboyi naloba awa ekomaka yo moko bona olobaka bino bawenge bolinganga te oyo natikala na yo soki otikala na nga yo moko na nga na dernière minute epuis nga naza kobela oza kolobela nga makambo oku te même so na biso yango bato bamono mpenyake no faux vie akotala yo vie abengaka nga chaque jour na kini na bino hôpital abengaka ngai ye aza koya ti te mari mpola azobenga nga ye mta kobenga bango kolo babo pire peti na ye na vie na ye wana bango basepelaka te bino bosepelaka te mes frères bisenga mokili eza distraction foke bape valeur ya vie rambo ebele mpe bozwa ebele mpe encadre bino bozwa bavalise po bokoma lelo boye ata mabe ezali kanisaka mpe babien nga nazalaka ata bolingi nga te me boyeba bien fe na nga mpe na babien fe na bino bana mike mitema ya ndenge wana ata bazowenge système a 12 motema mabe bokoma balucifer bino bolakisi bango bongo bino bato mosusu bazokosa yo l'homme sur terre prépare ta vie mpo ozala na balance bien dernier jugement bakosaka bino jugement eza te nde bakosaka bino ndenge wana na banganga na bino vekisa aza na raison nga nayebisa bino ke non moi batindaka bapeti mosusu bato ebele bafingafinganga bafinga bamosusu bakokende procès zela mikolo omona procès on va finir cette émission dans toutes nos questions Chouka pour tozongela pour deuxième partie émission ils sont vraiment basé na Wenge El Paris toroyeba parce que toyebi ba masolo toyoka ba roi Pelé mtayana ba kimbuta na katinda ndule ba masolo ezebele bato roi Pelé na bango na ndule lelo baza ba kombo ba nandeka musique etambola obandaka boye me mutayana o kingandi ochange komia kingandi wana kombo ti oyebani banini tokotuna makambo wana nyonso na deuxième partie na biso ya Wenge El Paris pour mingi ya Wenge El Paris na ebi yango tellement belé ebele vraiment na rappeler lelo musique comme vague baleki babimi ebele ozomona évolution na bango ndeni bao babimi wana nyonso mpona ntanga bakombo te baleki babimi na bango na récréation Cla Wenge ezali nabi te Cla Wenge ezali baleki babimi na récréation kasi so babimi na récréation siffler pour aller bas to bimi na récréation zalaka osakani ba tapage bazo précipité balinga bakoma vite fait baza na récréation la musique congolaise c'est la rumba et de go yo pe na pesa yo voilà musique à Côte d'Ivoire bayebi nduleti voilà musique américaine la rumba ne ba table batika ba grand calais la rumba ba changeate c'est que faire azan aligné mais faire c'est un bon chanteur petit nanga hervé ayemba azana ba rumba faire ko yemba biloko na te biloko wana omonta bete ka mona français et ningisi mokili petit nanga sala be fort ba petit bazo bima po ani po bino mikolo onga na lekio bima wana tala olingana makamuni na nini comment confondre ndule na roleka moto leki moto amba bientôt leki temeroi lobelo moi solo roi loko lobi vraiment obi nando se kamana yo zonga siko na suka ka lobelo ka solo victoire batie podium yo ya royemba yaka defa ba guitariste baza bela olingi banzembo no yemba ba guitariste ba betelio opesika banzembo tel ba kekuna ba yoga na ba YouTube ba travailler ba pro bazali
baika bakoti ba vie maika baza yo yeka ko mati président ki o mati ko tuna bango te oneni banaka ko yemba na lobi na yo ba petit bazo régner bato bozuna yo za yangati OK makamuno za yangati ko tiko za la jamais paya yanga to vivaka te to liaka te to lataka te bilamba penza ya collection na ye azolata bien atiko le bataille ça s'appelle mais alors ça moi erreur que sera défilé ba comment sera ba guerre ba vieux caisse et puis moi je ne suis pas un sapeur moi je suis un connaisseur voilà je suis un connaisseur comme papa Wemba comme Kester bon je vais quoi na libolo ba sapeur bazar ba sapeur za bateau de espèce la bande de ebiso no lata la forme boye les gars qu'on ba beto le maboko ça yebi nga lata tant ba beto le maboko ngana za danger rien nous ngana za sapeur ngana za connaisseur Mieti Wabarik le connaisseur Eugène Douzoboul connaisseur Docteur Zing connaisseur Master Msuba Daya petit frère Nanga connaisseur Machiro Kifaya c'est un connaisseur tu as dit ma cherche Babilamba Bandakala alors nous avons eu forme mais à Zuinan Bozuité le gars de la musique qui cherche et Goya et c'est lelo oui ba master bayaka na sobelo même papa mba nga juste vana papa mba ndako to so la boto lie misili ya lie baloso na ye wana nga na mera la misi to dame abina na ka téléphone là allo bon na sana ndako donc muta kidina vola ye pena 48 tricots be bokula pesinga 4 tricots abia hawa zuya kuno yesa baninga na wako ya ko senga. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bon, excusez-moi, ce muni, monsieur Zarassou Zelengi. Il faut toujours inviter toi artiste, inviter Nayo à se défouler parce que Bama Lobe Lobami Awa, c'est pas donné à tout le monde. Un jour, Rozongara. Et Rozongaka, rappelez le baraboye, rappelez le baraboye, rappelez le baraboye. Il est temps de rechanger. Mikolo devoir nanga et bandit déjà les suicidaires. Toti kabinobo se suicider bino moko. Mais na yeli sou na rappelé. Mikolo na discuté te. On a chanté, on a imbara bien. Bon, atali bosol pong na bino. Cha micro. Cha micro. Toya. Toya. Donc sakare biso nyonso. Bayango ma cha micro. Ata zing apta na le pong nganga na yo. Cha micro. Oui, excusez. Vois, donc, star, musicien, voilà, patron, Mokonzi orchestre. Oui. Michael Akota na nzembo ya rumba. Obe bandi show wana babilo na sala kawana pe boy benda avant tibino na rumba. Leader. Voilà. Ba leader musomona banda gi seben ti concert ici. On a za danger. Na suka imbika nzembo moko atali boy 4h déjà possibino so 6h. Abi petit 6h. Rep wana nyamula kaka ngana ken. Yo yembi. Babi na album wana orchestre wana to Salawana, ou de Créawana, maison mère. Le meilleur chanteur était Petro Ferre. Même si c'était côté Jamoul. Petit frère, qui était Salawana Rubima. Banga ba bomba yo me Rubima. Nzembo sera ce qui s'enzemune. Vita imana. Ah ouais. Petro na s'exprima. Nzembo simba ko question na yangwana. Et puis meilleur chanteur petit n'a pour la deuxième fois. Serge Madia. Ah non. Serge Yemba n'a Yemba après. Taba Yemba, Balongoli Serge, Yemta Zoba. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Bandeko Baota la biso suko. Tu n'as pas. Na loba ben des alliés. Loba. C'est ça. Nazo saluer nanu banana nyonso. Plaisir à trop, ndenge bazui ndenge licencié Elohim
Lefa, Elohim Achisha Belge. Comment on est en Kambulu, Elohim Achisha Belge. Voilà. Donc Kambulu Achisha Belge, Elohim. Ok. Na bosanité, ya mukolo ya na bango. Fille à lumière, Britannie Ozia. Britannie Ozia, na lingio. Il y a eu forme, des fois. Et puis, na bosanité, Adjana Chambel, ma fille encore. Na eu anniversaire, na eu moyo. Et puis, aujourd'hui, ta grand-mère, Dorothée Mafuta, l'ami de Man Dorota. C'est aujourd'hui le 12, hein? Ouais. Alors, Baza Mystique. Et puis, na bosanité, Yael, na bosanité, ceux qui n'ont pas été papa lingi bino katro. Vous avez combien de bana? Wana retourna ngata ba vie privée na ngai. Yo ngana tout le bato baloba na bango. Dede mo passa ba mbota trop viki biswe. Bato baloba nombo na yi. Ye mtalobaki. Dede mo passa. Diden Zongo. Mokonzi Ngaba. Bourgmestre Ngaba, gouverneur Ngaba, petit Ngaba. La bosanité Nzongo, Blaise Nzongo, na pesi mbote na famille Nzongo mobimba, ba soutena biso ba wenge makambo ebele. Na pesi ba tu ya poto ba soutena ba wenge na bino ezali. Ba petit wana ba kosa bino bango tout baza na clan. Nan to kati singate po ba leka. Donc tant que roi Pelé en vie, tant que Mpiana en vie, les wenge existent. OK. Bien parlé. Vous comprenez? Donc, bino tout besoin clan, même quartier latin, ils ont un clan Wenge. Sauf Venanga Antoine. Tout le monde besoin un clan Wenge, pas boya ba Wenge test. Et Simbate, ba boya bino, yele voilà zo zoane kaka. Orchestre bato zo orchestre bato zembe belé 8 personnes, 7 personnes. Hein? Donc, voilà le système là. Donc, tu l'as dit trop, mais boye baké, tout ça, le système là, qui mbombi na béton. Tout ça, le président Bo Moko. Fachi béton qui mbombi. Fachi béton qui mbombi. Tout ça, le président Moussouté. Tout ça, le moupaya Moussouté. Mukondamboka kaka moko. Barami balete. Mukondamboka la kaka moko. De ce tamboli ba peini on suba tango etani moi mobimi olikolo mboka moko mokonzi moko président ya peuple apona ye wana Félix Tshisekedi notre choix soko bino choix na bizani Bikalamanjaro choix na bino zani bokeba na ba position les trompeurs a fente bino tanga kima bina kene pa fachi kuna bino botikalema yolela. Ok, merci, on est arrivé à la fin de cette émission. C'était là Marie-Paul Mwantayanvu, Mukonzi Abawenge, leader à Wenge, parrain, président, il y a Bawenge. Alobi tellement ébélé, oyo ngaipe na zui, na kolisi lisusu. Na kolisi susu. Mes respects. Gimpei. Na Canada, en Amérique, 2 fois. Fort de l'Europa, Pamba. Gimpei na Canada, na Pesombote. Na pesi le grand Mouraziam Ngamoko. Et puis petit Mouraziam Bazali. Donc tout le clan Mouraziam. Na bana na petit frère bangoto. Et puis petit Mouraziam sous Liverpool, a ko père doublé. Abodi doublé. Autobota Liverpool moi sinon mon ballon dirait. Yo je père doublé na ko bota moi sinon autobota pas ça. Non? Qu'est-ce aboti bana mbali namba mo. Akate na mala mo te. Aboti mo na moko ya mobali, aboti moko lelo. Abota mi date mon mère na biso. OK. Ya moisi. Le 12. Donc, maman, Bambo Théâtre, on va faire tout. Dieu seul le sait. La bonne sanité coup d'influence. La bonne sanité Fifi Pesa. Fifi Pesa. Mangusta. Qui vivra mon era. La bonne sanité Yvette Kabongo. Kabongo. Caps. Yvette Ol. La bonne sanité. Moutounanga ozomona na te. Ozomona na te. Nana Bodouk Bodougoul.
Nana Bodouga, je te salue aussi. Merci. Moi, c'est vraiment un réel plaisir de recevoir Marie-Paul Mointayanvo, leader à Wenge El Paris. En tout cas, na kolisi sous sagesse lelo, na intelligence, na koyeba oyo peut-être na ngai na zo chance te koyeba ngo soki na mona ki était. Mais na yebi yango lelo. En tout cas, nga vraiment botiko kosa kosanga nan pona okoma ko se référer kaka na tunyo question boy na bi rapela lo bayi boy. Rapela lo bayi bo salifier victoire. En tout cas, na tout le monde mutuna mutaki na parnaye. Voilà. Parnaye na Klawenge et salake batutu ba koma ba leader. Na ba presse na bango. Qui sont les vrais, qui sont les faux et puis qui sont les mégalos. Le méga et les mégalos qui voilà. Makamwanande vérité nzambe tout et où d'aller jipe onyenze yebisa muntu wa valeur ah muntu wa valeur. Merci salut biso signe déjà to comme vraiment la souka minute na biso nyonso koki merci ba auto bois quitter te reboire à la prochaine. Laetitia Kouya Kasongo, je vous salue, bye bye. Merci à toi, Enoch Mbala. Aïe. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa etabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belais. Il y a des gens au balinga qui te zonga. Oui, on a bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makamba solo, zongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi c'est l'internet